ABC1, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bande ko balandi émission to lobela mboka Congo na pesi bino mbote bisika no sobozali petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Émission ya mokolo molelo ezali émotion pamba te mboka mbaboyebi ete lelo ezali bongo mokolo oyo tozali kokende kotika nzoto ya papa Olangi na dernière demeure na ndenge tolobaka. Kasi lolenge kaka tozalaki kun 17e plutôt ndeto yoki mbela eleli ete papa ya Nkondo Rossi oyo boyebi ete azali héros national ndenge bato babengaki ye bolandaki bilili ti tozalaki na ye na nécropole bomonaki lolenge nini bato bamoyembaki lolenge nini atikaki maloba na ye le peuple gagne toujours kasi sango ya mawa awa pe bomoni tokimi na lombango penza biso nyonso bato ya ABC pona koya bisika na bango na makala koyoka mama ya somo ya likambo ete papa la bango akufi lelo na tongo kasi yango tolingi penza tolo bana bayibi libota bozali komona bato bayike on dirait matanga ya Rossi ezali kaka kasi toutaki déjà kokunda ndeko ya biso Rossi na yango totula nano bato po ete bayebisa biso nini mozali koleka po ete ezali kobangisa biso ete na libota moko Rossi aye kotika biso pe papa aye kotika ezali choc po ete bato babomaki Rossi bazali na bango kotambola bayaki pe toyoka ki ete bapesaki ba misolo siko tokoyi ba papa penza akufeli nini tolandala la bandeke bazali awa. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Te maman. La monio awa na matanga bisika bazali kolela papa ya Rossi. Makambo yango elekaki lolenge kana. Bon, papa Rossi a kufi pona souci a Rossi a grand frère na biso. Nde bomiye. Alobaki on déjà baki ne ba bomir aussi ba bomiye pe. Donc ta bomir aussi eza bomiye pe mbala moko. Ne souci wane memi eti ko ça la crise nde lelo atiki biso ba never akufi. Nini okoyi koyebisa na bakambi ekolo Congo pamba te Rossi akufeli ekolo. Siko papa na yepe ayeko kufa la pasi ya mwana ye. Nini okoyi koyebisa na bakambi ekolo Congo? Bongo tokolo banini mboka eza ya bango. Déjà ba bomaki Rossi. Souci à Rossi nde souci à Rossi nde bon papa bango tokolo banini ba umela bango nde na bango. Tokolo banini ko lobezate. Loko ko lobezate maman. Ya parce que ça te perdre deux personnes. Te perdre moi na papa abota biso pona biso to kunda bango. Mais Rossi biso akufa ki akufa belité l'autre côté. Tandis qu'il y a des coulons ici, on doit trader, on doit monter, mais on doit réclamer droit naé. Droit, il y a population, droit, il y a bisobana. Parce que bon, innocent que Azala qui va bomber. Hein? Souci on dit même papa na kunda. Trolobani. Bon que ça bon ba ou mais là, ba donne des balingi. Quand ça pour faire un papa na moi pas mère aussi. Il y a papa pas koufi. Trolobani tout ça le trolobani pas. Eza sango ya pasi. Mais il faut te comprendre le komoko liwa Rossi depuis Rossi akufa ki tina Corée kobima et ça lit 4 mois. Donc choc wana na ba condition papa azalela ki na ba pression nyonso oyo tokolo ba pression politique na ba incertitude nyonso toza batu et même akapé pasi na motema et lelo après liwa ya papa ya Rossi tout le monde est humilité choc wana papa koki ko supporter ngote en tout cas il le retouré ko lobaka yango wana abela ki souci ka ya Rossi mte bomisi za souci kaka akufi na Ernin na tongo na 9h kaka souci kaka souci de bomisi kasi bayimboka balobaki ete gouvernement epesaki pe bino libota misolo bongo la sima misolo ngo bo wela ni to pasi mayema kasi na papa to boni makama misolo langa na yebi yango te mama na yebi yango te kasi yo na papa na to na Rossi bozali lolenge kani Rossi abenganga tata mwasi. Merci maman. Ya solo ezali ko sala pasi kasi bato bakolingaka bayeba boni kana libota moko Rossi akufi pe papa na ya landi esalami lolenge nini pe na lombango ya makasi bo
Bon, vraiment, ça passe mingi pour nous kutana na libako ya boye puisque oyo ezali deuxième fois oyo na kati ya libota moko oyo totuki koperdre aussi lelo papa atuki kokende vraiment eza mpasi mingi. Toyokaki maloba ya papa pamba te toakompagnaki Kondo Rossi ntina malita na ye kasi ntango babetaki lacrymogène papa amolelaki mpenza makasi alobi lokola babomi mwana ngai babomi ngai mpe na masasi oyo babeti boye komona ebembe mwana ngai kokwea na se ezali liwa na ngai ezali te maloba wana nde ememi ye na mpasi na motema mpe ekomisi ye na apremeditaki ndenge bato ya lopoto baloba. Bon, la préméditation ce n'est pas comme tel. Nayebi ke attaque muboti nyonso oyo auti ko perdre mwana na ye azalaki na choc makasi choc wana mutu yeko mema eti ayo kombati yeko sala ni attention wana de lelo to perdre ye. Papa bato bali kolinga bayeba na bisika nyonso bazali kolanda biso ozali nani na libota? Ngai nazali noko ya Rossi. Nazali leki ya mwasi ya papa Chimanga. Vraiment to sepeli malamu kokoya na onoko kasi nyungu ezalaki penza ya makasi balobi gouvernement pesaki bilo misolo ndela misolo wana na libota ya mama na ya papa na mwasi ya Rossi boyokalaki penza malamu te nini penza koyeko sembolela bato banso bazali kolanda bino ba oyo pe baza ba combattre lokola Rossi pe baza la souci ya kosunga libota pona likambo wana. Bon, likambo ya mosolo oyo zoko loba wana vraiment biso na libota totikali ko mona ata 1 franc ya gouvernement te 1 franc ya gouvernement ekoti ata na eloko moko te ya Rossi ti akufi ti tokundi ye lelo aza na sa mabele gouvernement batikali kopesa biso ata 1 franc na bango te. Bon, likambo ya koloba ke mwasa Rossi na biso libota tokabani pona kowelela mbongo vraiment biso na kata libota toyebi yango te. Mwasa Rossi soki akendaki na ye na ndenge na ye puisque ye moko na bandeko na ye se decidaki akende na ye yango to biso tosala effort ke atikala alela mobali na ye alingi te akendaki na ye. Donc biso na bango tozana vraiment problème moko te ke towelaki mosolo ata moko ya gouvernement tomonaki yango te. Mwa maloba moke ya suka ekomeli ngai nini okoki koloba pamba te makambo ekomeli bino ezali lokola paso ekolo Kongo nde elukeli bino mpona bobomi Rossi nde papa ekokende nini okoki koloba na bakambi ya ekolo Kongo? Bon, kokende ya Rossi lelo memi lisusu papa na ye na sa mabele wana tokoki koboya yango te pe tokoki kozanga koloba yango te puisque suite ya leo ya Rossi yango tozo connaître pe lisusu leo ya papa ya Rossi lelo. Donc papa ya Rossi ndenge aperdaki mwana na ye wana esalaki pasi mingi pe memi lelo tina kufa. Bon bakonza mboka biso tokoloba nini bango moko basala yo basalaki wana po baboma Rossi akufi akotia sa mabele nzamba apambola bango abatela bango likambo koloba eza te. Ata lisungi moko koyi kosenga te. Kosenga na nani? Bato ya mboka bato bakonzi ya mboka po basunga. Biso tozali na posa ya lisungi ya bakonzi ya mboka te puisque oyo basi basali biso déjà basi bapoignarder biso Rossi babomi Rossi lelo babomi papa Rossi akufi na suite ya liwo ya mwana na ye Rossi. Toyebisa bango ke baya tango Rossi akufi baye te kaka lelo baya tozana tina na bango te. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Papa na ngai na monyo penza elonge kokani penza makasi na Kondo Rossi. Bozali penza famille to bona. Te toute famille te nayebi bango kaka à travers une amie wana zaka aux États-Unis comme on a Fanny Bomandeke papa est Rossi azalaki professeur na ye à partir wana sikoyo nga na uti Angleterre à Londres tant na zo yawa nde bapesa inga ba coordonner na bango soki na ko na bango consoler bango donc na yaki awa semaine passée kota na bango na sola pe na papa na bango na papa ya Rossi. Mais il n'était pas vraiment, il n'avait pas vraiment bonne mine. Mais je n'avais jamais eu une idée que après Koufa brusquement comme ça.
Donc yango na lelo pona ko consoler bango tant que nouvelle na moni na Facebook. Vraiment esengo sali makasi pamba te ozali moko uti na mikili ya poto pe na pasi wana bokabolo ndoko misula libota mokuti lisusu pasi. Kasi nakota penza lokola to ina mama na likampola bilo ba diaspora pona maponami. Nini penza bokoyi komoloba pamba te mwana mboka azali koboya bilo pe na maponami. Soki tokoti nango po ete Rossi liwana ye ezali kokende na botomboli ba jeune ete balamuka pona ete basomba bonsomi na yango. Lokola yo pozali moko uti na mikili ya bapaya. Nini penza koyi koloba bokotika yango bilo ba diaspora boleka la maponami te ekosala bilo malamu. Non, tu as vu que démocratie, quand on dit la démocratie c'est les élections. Donc les amindou quitté, les troubles, il faut qu'on passe tous aux élections. Alors, s'il n'y a pas élection, je ne vois pas, il y aura pas une autre solution. On est à Barotine, la trouble, alors que nous ne voulons pas que les gens meurent. Alors que le seul moyen pour Kimia Ezala, il faut les cas Donc en tant que citoyen congolais, et je dirais que j'encourage tout le monde, que ce soit du côté des opposants, que ce soit du côté des partis civils, et à la côté majorité, nous encourager ce que non, pour ce qui ça va créer encore de problèmes, ça va susciter encore de troubles dans le pays, et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons qu'il y ait la paix et qu'il y ait des élections crédibles et qu'il y ait alternance aussi. Parce que que non, ils ont un mandat mi-balé, après 2 mandats, donc mandat et c'est qui balé donc mutususu oya ko se représenter au peuple a kopona ye wana ndepé sope to ndima ye. Vraiment esengo ezali makasi komona moko ya ba diaspora ko ya penza ko kabola mawa na peuple congolais po ete Rossi na libota wa ye ba komi lokola elembo oyo ba peuple congolais to modèle ndenge balobaka na lopoto oyo esengeli penza kolanda. Kasi nini koyi koyebisa ba diaspora nyonso basali na mikili ya bapaya na lolenge moko obiki penza makambo yango na misu mayo moko. Non, bah, les gens se posaient des questions, me posaient des questions, c'est ça solo, et c'est ça le kuta, tout le monde, bah, tout le monde soloté. Alors, je me suis dit, bon, on est sur le terrain, je vais voir si c'est réellement c'est vrai, alors je vais vous confirmer que ça est vrai. En tout cas, ce que je peux dire à mes amis qui sont là-bas à la diaspora, c'est qu'ils ont encouragé démocratie d'abord, on a Katambo Kanabiso, et puis tout soutenir famille Oyoyo, Makasi, et puis tout soutenir Susuba et Nyonso. Oyo bazali ko bunda pona mboka ke mboka na biso kende liboso tout soutenir bango tout encourager bango tout décourager bango te. Alors je demanderai alors à la diaspora de soutenir vraiment cette famille na onyo so bako sala ezala na ma prière na bango ba soutenir famille oyo ezala na mbongo ba soutenir famille oyo ezala ba conseil ba soutenir parce que Bible zo ba biso ke non pleurez avec ceux qui pleurent réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ko bazana mawa. Il faut tout même paix, consolation d'abisso. Donc tout ce que nous pouvons avoir comme support, nous sommes même pour supporter la famille. Et ça, solo on a vivre, on a monique, bazapina na passé, ça n'a pas si makasi. Ceux qui n'ont se déplacé dans un c'est parce que ça n'a pas si makasi. Alors je demande à la diaspora, vraiment vous qui me suivez en ce moment, je suis là en face de vous et je vous demande vraiment qu'on supporte et qu'on aide cette famille. Bazoki makasi, baoki pasi makasi. En tout cas, la limite que ce qu'on est là qui yo, tu n'as pas de kayo. Donc le coup la base de konabiso, tout soutenir on a oignon sur ce ko sala. Et nzambe pe akoye bandeni akopambola pe mabota na bino pe na oignon sur bino pe ba sala. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.